Journée mondiale il y a drépanocytose au Mokili Mobimba. Ils ont célébré journée concernant maladie drépanocytose communément et par la mission avec un SS. Alors étant que toza baminganga et c'est ngeli to ebana ko sosolisa population na biso concernant bokono oyo pour bokono oyo et ça vraiment la fréquence très élevée na kati ya mboka na biso particulièrement. Alors et puis tout bazana interprétation ebelé par rapport à bokono ba misusu ba mona kayango non et ça maladie ya kindoki ba lokanga na famille non et ça kindoki moko te nganga moko taza na sima na yango et ça bokono lokola bokono nyonso. Et puis parfois bana oyo bazobela maladie ya SS bazalaka mépriser négliger na société yango lelo lokola eza mukolo na bango na bino bokozaba na ba SS électrophorèse ezali malade nani examen oyo basalaka pona koyeba ozali AA to ozali AS nena lopoto babengi yango électrophorèse pona ko identifier yo est-ce que oza drépanocytaire to oza drépanocytaire T ne babengi yango électrophorèse. Alors souvent les lots bato belé ba komi vigilant nazo sensibiliser pe ba bazana na kidiba que avant libala eza malamu de meilleure façon ya ko prévenir bokono oyo mais ba e déjà bazala na bokono oyo bomitungisa mate s'entraîner que za wana pona bino boya bo contacter biso na ba adresse na biso eza na sewana. Alors toza wana pona kusunga bino pona kusunga ba parents kusunga na bana oyo baza déjà contaminé et baza déjà na maladie oyo babengi SS. Mbote na bino nyonso lelo ezali mokolo munene mpona bazali oyo tobengi na français journée mondiale ya badrépanocytaire donc ya drépanocytose. Là sur place on a un centre médical de Nieka ou bien centre de recherche scientifique hospitalier Nieka oyo tomeki kolobela un peu tomeki koexpliquer un peu tosunga bandeko na biso bazali kobela bokono wana ya drépanocytose ke awa wa epa na biso traitement ezali tina guérison ezali possible soki botali bien na nsima na ngai tozali na bakisi ezali ebele awa na baétagère na biso malgré eza bakisi ya badifferentes maladies mais toza na bakisi oyo tozolia yango brevet d'invention bakisi oyo tosala baanalyse scientifique sur yango bakisi oyo totinda tina Japon baanalyse yango baye batindeli biso baresultat bakisi oyo tozali na certificat d'enregistrement au gouvernement ya mboka na biso bayebi yango ke na centre médical Nieka baza na bakisi oyo ezali kosoigner drépanocytose ezali kosoigner petit na traitement ya kobikisa moto azobela drépanocytose tozali na yango awa bakisi yango eza nango kaka deux produits toza nango ezwaka mingi ensemble ezali na produit ya Beate na produit ya Docab soki mingi bato oyo bazali mingi na baconnexion ya internet bakoki kokende na Google babeti kaka effet de Beate SS babeti yango bakomona badetail nyonso oyo ezali sur produit na biso wana ya Beate pe bakomona badetail mosusu ezali sur produit na biso ya Docab baproduit mibale wana nde ezali kokende mingi na synergie mpona kosoigner bato bazokobela SS. Bakisi nini mpona bato oyo bayebi nanu te ke abakisi ezali oyo na koyebisa bato oyo bayebi nanu te ozala ke tozala baignorant te tolobaka te ke soki mwana azobela azali na aza drépanocytaire aza drépanocytaire tolobaka mwana wana aza na bondoki to mwana wana aza na milimo mabe to mwana wana aza boye te mama te papa mwana aza kobela vraiment aza kobela toloba pe te ke o te eza mpo tozangi mbongo moyen tokende kose faire soigner kuna na Nieka ezali te elongo fo toyebisa bocomprendre eza ke Nieka nanu nde eza wana ezali ONG eza mpona kosunga bato. Donc la santé na bino, la santé n'a pas de prix. Ceux qui ont la difficulté, il faut oyer, bah on a pris en charge na yo. Kolobate ke o mona zana boya zana milimo abe pour na yo traitement tété yaka. Maman, papa, ndeko mwasi ndeko mobali soki keno
omoni koza kobela maladi wana na sengi yo yaka okozala de suite ne ba maladi wana mokondo esala ni po oyeba kozama bon ba signe eza ebele monsieur se manifestera kaka ntango mwana aza mwana moke misusu mpe yaka kose manifeste après des temps akomi kopusana naza lisusu bebe te akomi kopusana mais esengaka mingi na baparent soki amoni ke mwana na ye azali mingi na kobelabela azali mingi na badifficulté mingi na mikuwa ntango aza nano moke aza mingi na basymptôme eza kolakisa ke aza komanifeste basigne clinique ya drépanocytose baparent ebele bati tosengaka bango basala test ya électrophorèse examen wana nde électrophorèse na lingala eza vraiment pas na expliquer bino vous comprendre vraiment na yebaka vraiment lingala bien te mais on a koloba nde yango na baparent mingi oyo bakendaka na bopito ya oyo balandelaka bana bango baza badrépanocytaire bayebi examen wana ya électrophorèse soki eza nini donc électrophorèse nde ezali lokola oyo epermetaka na munganga ayeba mwana wana aza drépanocytaire to te nde kodétermine soki azali drépanocytaire azali SS to azali AA to azali AS ezalaka mpe na bana te même baparent conseil na kopesa mpe na baparent avant bobalana même biso bajeune avant obala mwasi na yo kotya bolingo liboso te e aveugle yo te ke non nasepeli na ye na kobala ye bongo kende luka munganga akomela bino nini asali bino bon ya labo bokei basali bino examen ya électrophorèse po bayeba soki bozali compatible ya kobala na to te soki papa aza AS mama aza AS bo eza difficulté eza ya kobalana soki papa aza AA to azali AS mama aza SS ezali compatible te mpona bobalana mpona bana bokobota bakozala bamosusu bakozala ba drépanocytaire mais moi si soit à SS moi que soit à SS bon moi si soit à SS mobali pe soit à SS nakoki koloba te ke bakoki pe kobalana te nakoki koloba pe te ke non bakoki pe kobalana nalobi la pese napozaki likambo ya incompatibilité na compatibilité parce que biso tozali kopesa message ya kosoigner maladie tozo kosoigner maladie donc c'est à dire que soki tokutani na couple oyo baza bongo baya bazwa traitement ekosala mpe ke na mako mibale moko azwi guérison totale eza pesi équilibre ya bien na kati ya couple na bango même baparent oyo bamoni ke mwana mwasi naza na zemi ke mwana oyo esengeli abota akobote peut-être na badifficulté moko boye peut-être mwana nga kobima drépanocytaire mama yaka na zemi ntango oza na zemi na ebandeli yangola na traitement to mettre point système ya traitement oyo ezopermettre que changement esalema partir ya mwana ole mwana bima SS to AS ezala dominant mwana kobima na ye peut-être AS mais A dominant ou bien bimi na ye AA. Mais si vous pouvez rejoindre une adresse na nous tozali na avenue Kisangani numéro 8 en face à la maison communale ya Ngaba. Kisangani numéro 8 en face à la maison communale ya Ngaba na commune ya Ngaba. Donc bateau bazouta ba Bandal, bazouta Gombe, bazouta Lingwala, bazouta magasin, bazouta commune à Kinshasa, bazouta Bon Marché, à prolonger la route avenue université qui n'a tirant point Ngaba. À Kitina Rekianza, tu peux arriver Vodacom, à Tuni avenue Kisangani numéro 8. Ce qui peut venir peut-être et celle qui est rebonga na makanisi, alors il va l'accès à la maison communale Yangaba. Tout ça juste en face, il y a maison communale Yangaba. Mais pour le temps, il y a un numéro de téléphone, vous avez 081 86 02 144. Vous allez en permanence 24 heures sur 24. À part Yango, il y a un numéro, vous avez un journaliste à Rochela Binowana pour la bonne journée de Minganga Misusu au bazar à la institution à Bisso A. Malobalanga ya suki ezali ya ko décourager te. Ezali encouragement. Drépanocytaire azali ennemi na ote. Muto aza drépanocytaire azali ndokite. Azali mwana ya robwaka te, aza mwana ya ko négliger te. Papa, maman, ndeko solution e monana kala. Tozo brevet depuis 2002-2003. Kala, solution monana kala. Boya na adresse na pesi wana
boya ba produit ezali bino moko boko constater changement total tozali na ba produit oyo lokola oyo Beat SS oza hématopoétique tozali na Stop Trans ezali awa oyo ezali ko empêcher que eza komatisa makila epai ya mwana aza drépanocytaire ata mwana aza drépanocytaire ate me moto aza na baisse ya makila akoki mpe kozwa yango toza na antimas ezali toza na emo oyo eagisaka epai ya mwana epai ya drépanocytaire oyo azosala bacrise pambapamba toza na baproduit ezali testé plutôt na niveau ya INRB bamoni ke eza nango toxicologique te donc papa mama bosundola mwana te boya tobengi bino boya kozwela mwana na bino traitement ti na suka bino moko bokomona changement soki lelo biso nyonso na mboka tosimba loboko moko po tondima message oyo naza kopesa bino nandimi te ke tokobanda kobeta lisusu lisolo ya drépanocytose na Congo na biso. Merci beaucoup. Merci.